mur à côté na kati ya toilette abaluki nyau alimu ake na monde ya ténèbre botekelaka bato bajeton ava bakutana na yo ekomema yo na bakomportema ya bisalasala na miso ya bato yango moni bapaster bakomosala bisalasala meme na miso ya bandimi na bango liboso ya betumbelo tolanda na batv awa alobi nga nakangi bato nyonso na kati église oyo mama oyo navuta mobali na pekise koya église natinda yakangela na paster make kokota na église ndenge nini ake kofuta mbongo wana tomoni basali ya nzambe bakebele wana me milimu ya bato baye wana ebele ata mosali na nzambe moko tazwi courage ya kotelema ayambisa bango yesu kristo amonani te. Voilà, peuple du Seigneur, encore une fois, un grand merci à vous tous qui êtes branchés en train de suivre cette émission. Voilà, nous sommes dans le moment de témoignage. Vraiment, restez branchés sur votre chaîne DVM Daniel TV, la chaîne de l'évangile, la chaîne qui a pour objectif le salut des âmes. Alors, au micro de Diedo Diasso, est présenté le pasteur évangéliste Daniel qui va encore nous parler sur certainement beaucoup de secrets à monde de spiritualité. Oyavanda pendant 24 ans, le long a ordonné à Bimisango pour Bananzambe, bazwa éclaircissement na marambo etali spiritualité. Alors, nazo évite, nazo benga yo mutu l'autre mabe, le pasteur a aussi cette grâce d'interpréter les songes. Voilà. Sans plus tarder, je m'en vais directement pour dire bonjour Papa Vasco. Bonjour mon frère Dieudonné Diasso. Vraiment, bonne santé Papa. Oui, santé za bien angolo na nzambe po ete Yesu Kristo nde mobateli malamu. Soki akobatela te oyo akokengela akosala musala ya punda. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu Papa. Et à moto dans la question tu prier na moto de Marie. Nzamba lola nzambe na bolingo nzambe oyo leki likolo banzambe nyonso. Papa ngonga yango ekoki pona kosalela yo. Tika ete bana na yo bakolanda témoignage oyo baleka na kobika. Po ete yo lobi na mokana na Jean chapitre 8 verset 32 tokoyeba bosolo pe bosolo ekokangola biso. Na kombo na Yesu Kristo tosengi nguya molimo mosantu na yo a utiliser biso puissamment. To banda na yo elongo lokola alpha to suksano lokola omega. Nyonso ekoleka aweza na sena loboko na yo. Na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Papa to continue votre témoignage. 22e épisode de l'émission Yangoyo. Ba secret à diable, ba mécanisme nini ene ko salima pour beaucoup ça ba sala nzambe bien sûr toujours continuer. OK, merci beaucoup. OK. Nasir to bandela qui déjà. Oui. To bandela qui déjà. Na témoignage to pesa ka partir à Côte d'Ivoire. Voilà. Na 21e partie. Oui. To bosanaki kokoma yango. OK. Et il faut vraiment kokoma 21e partie pour bana nzambe balanda partie par partie. Voilà. Lelo toza na 22e partie. OK. Alors tosukaki na esika oyo tokotisaki bato na kati église wana na kati ya Yamoussoukro na Côte d'Ivoire tokotisaki bango milimu mabe na kati da 12000 démons bapesaki nga lokola bato babandaki kouta na kati na église bazouta na église bazouta na ndako bazoya na église bayaka sans kosambela po tolukaki pasteur wana bandenge nyonso tozozwa ete de diable ebisaki biso lobi na moni déjà place oyo ata tokoki koboma pasteur oyo te mais place tokosala ke non tobebisa misala na bango na kati église wana de façon ke garantie na bango esila po tolongola bango na esika wana oyo représentant na nga asalaka misala na ye. Donc yango nazoyebisa bana na nzambe boye omoni activité nyonso oyo esalamaka mpo na lokumu na nzambe monde à ténèbres et sepelaka nango te. Bozomona ke bato bana kati ya ténèbres soki mutu moko ya ténèbres alingi kosala eloko moko komona bato ya ténèbres nyonso basoutenir po eloko wana esalama. Mais bana na nzambe bandimeli Yesu Kristo soki balingi kosoutenir eloko moko ya nzambe diable fois multiplier ba problème mpo na bana bango po bakoka kosala eloko wana te
diable fatel misela bango bitumba et puis il faut ta bango molimo ya bolembu Voilà. po bazwa bolembu na distraction ba koka ko soutenir eloko ya nzambe te. O diable alingaka te mosumu kimoko za na kati na masumu nzamba leka na kokangola ye po ete ya lobaki na biso toyebisaki bino ntango nakutanaki na ye alobaki na nga Vasco monde eza monde te ezanga demo bato nyonso baza na mokili bazali ya ngai yango moni na mokanda na Jean chapitre 15 verset 19 Yesu Kristo azoloba na biso boza na mokili me boza ya mokili oyo te esi na poni bino na longoli bino na kati na bata mokili yango wana esengeli bosala nini bozala na esengo ozomona diable alobi monde eza monde te eza ye demo mais Yesu Kristo alobi boza na mokili me boza ya mokili oyo te yango moni Bible eloba na biso tolinga mokili oyo te tolinga pe biloko ya mokili oyo te ozomona puisque diable na kati na mokili oyo atia 3 bataillons na ye atia 3 bataillons na ye na kati ya monde ya mystère de prince atia 4 démons tolobela 4 démons wana à part 4 démons wana atia 3 bataillons ya basoda na ye yango moni bato ebele balotaka bandoto ya mosusu ya basoda butu il faut kotelema na kobondela po diable atia 3 bataillons ya basoda mpona kodétruire bato bataillon liboso atinda bango mpo bakota bana na nzambe na distraction ya impudicité ozomona alors bataillon ya mibale atia bango po babebisa basali na nzambe na nzela na popularité na succès atia bango mpona kodétruire via basali na nzambe donc kozala mosali na nzambe oki kozala pasteur okozala évangéliste okozala docteur okozala frère okozala diacre tout oyo osambelaka nzambe otambolaka na kobanga ye ozali mosali ya nzambe ozomona nde diable atiaki 3 bataillons oyo bataillon ya misatu atiaki basoda na ye po ete baleka na kodistraire bana nzambe na nzela ya mbongo ozomona eza na baeglise ebele oyo diable abandaki kotinda biso totinda banvoye na biso kuna po bakende kosoutenir mpe misala ya eglise wana bakende kopambola mpe baeglise wana ozomona okomona pasteur azalaki na mbongo te basoutien bakoya na eglise baza bandoki baa bamagicien baza bocultiste baza baesprit mpe babaluki na forme ya bato baye na eglise wana na bakosoutenir mpe bakozwa procession ya eglise wana bango nde bakomi baluki baposte mene na kati eglise wana mpona kopesa pasteur baconseil okoyoka pasteur koyambaka bato te so sisi koprie orke nzambe aza koyamba yo ere nyonso ozosenga na ye atie bato liboso na yo mpo yoyambaka bango ekomi condition pasteur akomi kotia bajour prophétique akoyamba bato yebake pasteur wana esi atiki nzambe aza lisusu ya nzambe te pasteur akoyamba bato meme asisi oteya meme ere nyonso esengeli koyamba omoni lobake aza na volant lobake azosambela na batan wana nde aoki koyamba bato te me ntango azali libre ata silisi koteya ifo ayamba bato ata silisi kosambela ifo ayamba bato ate komi 2 heures 3 heures babengi yo nzambe ayebi ntina atindi bato wana liboso na yo babenga yo parfois lobiko ya bato wana eza nde ntango nzambe asali nini atindi babenga yo eza lokola campagne d'évangélisation bandeko nyonso bauti kosala na concert tomoni basali ya nzambe bake ebele wana me milimo ya bato baye wana ebele ata mosali na nzambe moko tazwi courage ya kotelema ayambisa bango Yesu Kristo amonani te orke bato misusu baza wana balingi bakufa lobi to nsima lobi nzambe atindeli bango na nzela mpo babongola mitema me bapaster wana basaleli yango te omoni to basali mosala nzambe te eza na mosala oyo bango basali mpona se na mokili eza kaka na de évangile ya nzambe na ya diable baevangeliste ya diable bazosala baevangile ya makasi koleka meme biso basali ya nzambe mosala na bango komona kozala souteni makasi me mosala bana na nzambe komona soutien eza te mwana nzambe landela témoignage oyo bien ntango osisi kota na mabondeli ozomona Yesu Kristo akokita mpona kokangola yo esika ozali soko lobi amen ekokisa mabongo na kombo na Yesu Kristo donc alors
to kotisi besprit wana kati na bato na nzoto, c'est parce que bato bauta bandako na bango baswanaki bafingaki balobaki makambo mabe batikala kosambela te. Tango baye bakoti l'église baza fatigué to bloquer bango. Osomona pasteur abelela nani akoki kofutela nzambe ndako to bloquer bato nyonso wana na kati église. C'est parce que mo Christ so uta église oya kosambela na ndako no choraki bato, na ndako no tongaki bato, na ndako no zwaki kanda, na ndako no fingaki, na ndako no melaki masanga, na ndako no salaki kobo, na ndako no zangaki bolingo ava okendo sambela nzambe esengeli ogumba mabolongo o se repentir o senga protection makila na Yesu Kristo nguya molimo mosato ekamba yo tina ndako ya nzambe. Mais yo sali masumu nyonso wana oyepa na nzambe yeba ke monde ateneba kokota kati na yo yango moni batebele na bate église pasteur azote ya bango bazosolola na bango pasteur azote ya bango bazolala bapongi. C'est parce que ça na l'esprit moko o ekota ki ona kati ya nzoto moyen osambela malamu ezalité osomona. Alors tango to bloqué pasteur wana premier mois eleki muta kofuta ndako azate, deuxième mois eleki muta kofuta ndako azate, troisième mois eleki muta kofuta ndako azate, quatrième mois eleki pasteur chaque mois azoloba garantie komi kosila. Tango pasteur azosala bapel de fonds wana sika twana monde a ténèbres na Lucifer tozo seka pasteur wana Lucifer obio moni to ebisaki na ebisaki no to ko bloquer ba Christ wana ba kokoka kosalela évangile na bango te. Awa siko to komi ko réussir pour église oyo elongwa place wana esika aéroport ya serviteur nangezali. Esika nini aéroport ya serviteur ya diable ali. Lupangu ya bato bakolo lupangu ya bato bakimandako puisque représentant na biso monde pandémie sataniste wana Mamadou az lupangu na ye oya ba voisin na ye na sima akomisaki yango aéroport ya bandoki pe salle de réunion ya bandoki. Ya bandoki nyonso bazokitela wana ba réunion ezosalama wana mais za lupangu na ye te. Bato lupangu bayoka makola bato ezotambola bazoyoka bato balobaka na butu mais bamonaka bato yango te bakima lupangu batia bato kofutelana bato bakimaka. Tango église ebobe église ekota poto ozwa délivrance église pe koti na bitumba to bloquer bato bakoka ko soutenir musala na nzambe te. Bien aimé ozalaka na posa ko soutenir musala nzambe mais blocage oyo kaka kilo na motema na yo soko olingi kosala omoni batindeli yo problème, olingi kosala batindeli yo bitumba, olingi kosala ba problème se multiplier, olingi kosala ba raison se multiplier, yeba diable azolinga to sala musala wana po yebi na kosalela nzambe elongolaka maladi nyonso kati na moto. Tikete misala na yo elongola maladi nyonso oyo etungisaki yo lobi soko yebi ezali yo lelo mbelo gangi amende siko zali okomante ameni pepe samela yo bongo na kombo na Yesu Kristo. Osomona babandi kolela pasteur azolela biso tozoseka 6e mois koki pasteur alobi moi oyo to 5 mois yango tokota 6 mois tokolongwa wa boyebi place tozalaki na kati place ya malamu yango tozwi na prince eza pe lupango ya monene soki to perdre awe kozala pasi boya to soutenir na ko soutenir muta kotelema eza te. Eza na mama moko banda kosambela na église wana mobali na ya zalaki paye momeli masanga momeli cigarette bato baboya makambo ya kosambela. Tango mwasi azwa kosambela wana akota na église wana atombokela pasteur obi mukolo na komona mwasi na ngana kati église wana okangisa yo talaka ba pasteur basambelaka nzambe solo nzambe soka simbi mosali ya nzambe oyo andimeli esika losambo ezalaka makasi mpe na kondima surtout soki nzambe nano apamboli ye mpe na makasi te akotelimisa kondima makasi po ebela basali ya nzambe baluka nzambe nzambe moto apambola bango me batika nzambe likolo ya mbongo po diable atindela ye bakomando oyo na ye oyo bayaka kosoutenir mpo na kokweyisa ye ozomona. Alors yango moni mosali ya nzambe oyo diable atindele bakomando ya ekobo
akoki kosala repentance nzambe alimbisi pe na lisumu wana atelemi a continuer puisque soko ko isambe fotelema kotikala kokwea te olandi à se repentir na ba sacrificateur atelemi a continuer musala mais soko ko isambi po na succès ya popularité le diable atindeli ya ba commando ya ténèbres po otelema nango kozala pasi ozolanda ekomema yo na comportement ya orgueil ekomema yo na comportement tekelaka bato bajeton avant bakutana na yo ekomema yo na bacomportement ya bisalasala na miso ya bato yango moni bapaster bakomosala bisalasala meme na miso ya bandimi na bango liboso ya betumbelo tolanda na batv awa ekomema yo na bisalasala obanda kotia bafoto na baeglise ekomema yo na bisalasala lolendo ya ndenge na ndenge ozomona moyen o se repentir nango ekozala pasi soki diable atindeli yo démon ya komando ya mbongo okomi na mbongo ebele moyen o se repentir otika mbongo wana ekozala te okontinue mpe kaka na bisalasala wana mpo na mbongo ozomona yango boni yesu kristo azoyebisa na mozwi mpo kota na bokonzi na nzambe esengeli na yo olinga boningano ndenge omilinga kolinga nzambe no na motema moko tosaba boti na yo awabi nyonso wana nasalaka yango yesu abetikela eloko moko zwa bozwi na yo nyonso kabango na babola bongo yo landanga akokaki te mozwi yango ye wana akutanaki na lazare entre na lieu du repos na lieu de tourment mozwi na lieu de tourment lazare na lieu de repos ye wana ozomona po azangaki koyoka ebele ya basali ya nzambe bakokota lola te mpo na mbongo ozomona po diable atindela bango bakomando ya ténèbre mpo na kotaki bango alors papa oyo agangela paster oyo akotaki na église aganga na kwita masanga na whisky na maboko avandisa meme bafamille ya mama oyo mokolo akomona mwasi na koti na église wana akobenga na mwasi wana c'est parce que na nzela na masumu nde diable akotaka mpona koutilize moto lokola mama wana azalaki soutien makasi diable akotaki na kani na nzela nani ya mobali na ye bien aimé lisumu nde eza porte oyo ezosala mpo diable akota opere na vie na yo oyo ezosala mpo diable akota nyokola vie na yo c'est repentir tambola na vie ya sanctification tala Ezekias atangelaki nzambe biloko mibale alobi nzambe limbisanga yo monaka mutu ata na kuku mutu ata na kobata maosala mabe yo monaka ngo me tala vi na nga na tambola na kobanga yo eloko ya liboso ya mibale yo koyebisa na nzambe alobi nzambe tala misala na nga nasalelaka yo na mosala no évangile nzambe alongolaki kufa mpe maladi apesaki ebomoi bien aimé yo moto ozotalisa nzambe na midi ya lelo tika ete yesu kristo akota likambo na yo ndenge ozoloba men epesamela bongo na kombo na yesu kristo omoni sikoyo mama oyo avandi na ndako na ye ya etage yaki na face na ngambo ya prince église azoyoka na sonorisation akoti na chambre atali mobali ya kolala esi ameli atali bana bimi abiboyebisa papa na bino te ke na kati na ngambo bana bandaki kolinga mpe kosambela mingi mama amemaki bango mama kiti malemba koti na église alobi paster kotungisa bato te ngai eyo naye kofuta mbongo oyo paster obi bima mobali akokangisa ngo abi te paster naza touchame so bakangiso bakangiso mpo na yesu kristo naye kofuta mbongo oyo mama bimisa mbongo ya 5 mois futa ntango afuti bien aimé alléluia yokana yebisa yo diable akanga bato nyonso na libota no moto abala aza te akanga bato nyonso na libota na yo moto azwa mosala aza te akanga bato nyonso na mosala na yo moto asimba mbongo azala te akanga bato nyonso na mosala na yo moto na famille na yo abonga aza te donc famille na bino banda bakoko na bakoko banda génération no bobotama moto abonga aza te moto oyo likambo ekozala na famille bakende kolelela azalaka te diable akanga bato nyonso nazoyebisa motu moko na midi ya lelo diable akanga bato nyonso na libota na yo me eza kaka na motu moko abosanaki kokanga
ezande yo. Yonde Yesu Christ aponi yo lokola Moïse alibota na yo. Yonde Yesu Christ aponi yo lokola Jefita alibota na yo. Yonde Yesu Christ aponi yo lokola Gédéon alibota na yo. Soko yeba keza yo mbelo gangi amen en autorité pour commenter amen wana eko kisama bongo na kombo na Yesu Christo na kati alibota na yo. Yonde ozala Joshua libota na yo. Alléluia. Diable kangi batu nyonso. Afrene mobali ya mama wana koti na kati na ya pekisa mama ko kende église. Mais diable abosani ko kanga mama wana. Yo za mutu moko diable azo utiliser na libota na yo. Po libota no kangwama. Nzamba apesinga manda pona ba cas difficile na yo. Apesinga manda pona ko traiter likambo nyonso nyokola yo tango bolai. Alléluia. Omoni, eloko nini passé. Mama wana koti apesi mbongo. Tango apesi mbongo, diable atali. Amoni yango asutuki. Diable azali omniprésente. Voilà. Bate faut pas comprendre. Yesu Christ azali nzambe. Azali omniprésent. Et là, on est passé. Diable a continué à faire une réunion à Boutou. Alors, binga na kangi batron sur la carte église. Maman, on a voté mobile na pexe pour l'église. Na tinda ya gangi na pasteur. Make ko kota na église ndenge ni ya ke ko futa mbongo wana. Biso zo linga église longwa wana ya renforcer église tikala wana. OK. Tozo take mobile na ye, tozo longolisa ye na musala. Na Boutou wana diable a tiré biso to kota na lupanga mamana. Totie ba filet ya ba singa fil de araignée na lupango wana. Mobali na ya silsu ko sukola déjeuner ko bi mobi makota na mutuka. Filet ya fil de araignée kangene lo. Yango ndeko zo tambola na nzela, nzela za vide, fil d'araignée kangayo. Banda ko intercéder. Kote fil d'araignée yango ndezali caméra ya diable. Oye komi ko zo contrôle na yo ya makambo nyonso. Papa ya koti na musala. Abendi bajana bango ya musala ya banki. Abandi ko servir bango bambongo. Abandi ko pesa bango bambongo, pesa bango bambongo. O etikali akangi coffre fort. Papa kangi porte sa chambre. Ameli whisky papa lali akomi ko ronfler. Tango lali akomi ko ronfler, diable ebi singa na doublir apesa kinga. Alobi sikoyo bokende ko sala musala. To baluki nga na doublir banyao. To pumbwe to bimi likolo ya mesa ya papa wana. Papa alali pongi to beti chifle. Coffre fort wana efungwami to bimisi mbongo nyonso coffre fort. To tango likolo mesa to beti chifle coffre fort ekangami. To mati likolo mbongo wana to pumbwe nango to ke nango na monde à ténèbres. Lucifer alobi na biso félicitations kisimbi na musala oyo sali na doublir na yo. Papa oyo tokolongolisa ye musala. Eloko nini est passé, bajan ya musala basisi ko servir batu bambongo. Baye na ba carnet ya paye na bambongo mususu ko bapesa papa oyo azalaki directeur ya banki wana. Tango bakoti na kati babeti porte, papa la muki afungoleli bango porte ko fungola. Bakoti bapesi rapport na ba carnet ba vexe mbongo, papa pesi bango ba carnet mususu. Afongoli coffre fort pakota mbongo wana pesa bango mbongo mususu akuta mbongo na kati nyonso ata lokasa moko ezate. Papa komi ko ganga alobi nani akoti awa nani afongoli azwi mbongo bana misala bayebisi balobi mutu akoti awa na kati te. Mutu pe oyo azwi mbongo awa azate. Papa lobi no coffre fort na kangaki na pesa ki mbongo etikala kia bobengela ngai secrétaire nanga secrétaire na ye nani oye ko lukanga na réception kuna alobi lelo banda tongo ti midi o mutu akomi azate. Papa koyi na mabela komolela baye ko benga bakonzi na bango baye na direction. Balobi papa oyo nanu tomona ya a détourner mbongo te. Mais lokola mbongo ebungi to sala banquette papa oyo kende congé na ndaku secrétaire na yo a remplacé yo. Tango papa koyi na mabela zolela biso na monde à ténèbres to komi ko seka. Bien aimé problème nyonso koma kana vie na yo.
bitumba nyonso ekomelaka yo na vie kolelaka te. Pesa bomoi no na maboko ya Nzambe. Luka Nzambe. Ezekiasi ntango bapesaki ye message ya kufa alelaki te, alukaki nde Nzambe. Epuis Nzambe apesaki ye yano. Amen. Eloko nini ekomi papa ke kovanda ndako apesi mwasi obitala balongoli nga na musala mbongo moko ebungi na musala boye boye boye. Mwasi obili likambo te. Diable ayekoyebisa biso alobi papa oyo azali na mapango. Azali na mapangu aza pe na bituka. Nalingi bosilisa biloko nyonso wana koteka. Me namoni ye azali pe na bakonti mosusu ya ye moko na banki privé. Bokende kobimisa bakonti wana. Doublure nanga baluki nyao. Abimi na kati ya toilette ya banki. Tango abimi na toilette ya banki a transformé na forme papa wana. Na bilamba ya papa wana lati na kati ya ndako na ye. Doublure wana bimi na forme ya bilamba wana. Tango abimi na forme ya bilamba wana akei tina kesi. Abimisi chèque, asali chèque. Akati apesi bango. Banque ezwi chèque, papa babimisi ndamba bongo bapesi ye. To babimisi ndamba bongo bapesi ye, message ekei na telefone ya papa wana. Outi kobimisa mbongo na banki na biso awa. Doublure akoti na kati ya toilette abaluki nyau alimu ake na monde ya ténèbres. Ake ko vexe mbongo wana na coffre fort ya diable. Eza na batebele bazolanda nga. Ozalaka nano ozwi mbongo toza na ba programme. Mais tango ozwi mbongo ba problème ko se multiplier na bomoi na yo. Ba problème ko multiplier na libota na yo. Ba maladie paille, kufe paille, ba problème paille, timbongo wana ekosila. Yeba ke maboko no batobola yango. Eza na coffre fort moko bafungola po na yo. Eza na coffre fort moko bafungola po na konyokwama na yo. Lelo Yesu Kristo aye koluka yo. Ndenga lobi na Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. Alléluia. Aye ko pasola ordonnance nyonso, ba signature nyonso, ba coffre fort nyonso. Oyo batela yo, oyo ba signa na vie na yo. Soko yebi eza yo mbelobi amen l'autorité pe au commentaire amen wana epesamela yo bongo na kombo na Yesu Kristo. Eloko nini ekomi? Papa oyo amoni bongo a rapidité ke na banki. Alobi nga na tikali koya na banki te. Na bimisi pe mbongo te. Batie ba kamera na bango ba video. Ba obitala yo kaka ndengo lati. Outi koya wate yo te. Balakisi papa wana na ba kamera na ba video kaka ndenga lataki. Kaka ndenge papa alataki. Kaka ndenge balakisi ye. Papa koyi na se na banki akomi kolela. Mbongo nange beleke ezanga tele muna bimisi. Tangu papa ya zolela biso na mode ténèbres na diable to komi ko sekaye. Bien aimé tika ba sekayo lelo. Lobi Nzamba bongisi lobi kopo na yo. Lobi Nzamba bongisi ko restaurer nyonso yo monguna satana botoraki. Soko yebi ezayo mbelo pesinga bona amen. Dengo zo pesa amen wana pozo commenter eko kisama bongo na kombo na Yesu Kristo. Papa oyo akena mwasi na ebisi alobi te lokola bakomo bimisa mbongo boye. Bakosilisa mbongo nyonso wana. Malamu tokende to vide compte na biso nyonso tobomba biso moko mbongo na ndako. Tango azoba babongo bien aimé. Eza na ba fil d'araignée na kati ya ndako na ye. Oyo ezali communication ya monde ya ténèbres. Eza na toilette na ye. Oyo ezali communication ya monde ya ténèbres. Bien aimé tango zobondela. Tikaka pe salle de beno na maboko ya Nzambe. Ebele babebisa ba programme na bango. Ebele bakanga ba porte na bango. Babengisaka yo na musala. Babengisaka ba futo nyongo. Mais yo ke kosukolo beta masolo wana na toilette. Obeta masolo wana na douche. Monde ya ténèbres yoka ekenda ko bloquer. Pour diable aza omi petate, aza pe omi présenté. Mutazali omi présent zakaka Yesu Christ. Et là qu'on est passé. Tango balobi basukoli balati Lucifer amoni atindi lisusu doubler na ngabimi na kati ya toilette. Bien aimé, capable d'évangélisation. To pesa ki date. To komo ka soni pe pona opesa sous date. Donc to komi ko lukambala moko. To la sabino kaka ba fiche.
topesa bino mpe mbala moko na terrain ya GD esika tolinga tosala campagne nde tokoma oluka koyebisa bino kaka na mwa oyo mwa mosu te kaka oyo po basengi biso $1000 me mama moko amonani na $100 nani akopesa nzambe $900 po tokomplete na mbongo wana nani akopesa nzambe $900 tokomplete na mbongo wana toza na posa guidar toza na posa bamikro toza na posa bakiti bainstrument bana na nzambe bazosomba tokomi nango deja ebele me toza mpe na posa ka ya bainstrument bakiti bagidar toza na posa mabaya toza na podium toza na posa bash toza na posa ya transport nani akosoutenir transport oyo biloko ekokende mpe kozonga mpo na kosalela nzambe nani osobela ta nzambe mutuka ememaka podium na miziki mpo totambola nango 24 commune mpo tokota mpe na bainterieur mpo na bainterieur esika wana bato bana basenga loketo bana banzungu babomba bayamba yesu kristo lokola mokonzi mpe mobikisi mpo mission na biso eza kaka mutu moko oyo alingi kokota lifelo tolongola akota te abongola motema mpo amona bokonzi na nzambe mosala tosala yango wana soki ngai na yo tokosala yango yo kosoutenir nga na koteya nzambe akotika biso te misala na biso ekobundisa bato bazobundisa biso papa oyo deuxième tour nzambe abomi nanu bayini bande kobundisa ye deuxième tour akotelema nzambe azongiseli ye nyonso oyo apedraki peut-être pedre eloko moko lelaka nzambe aye koluka yo ndenge alobi na Exode 23 chapitre 23 verset 25 alobi soki bokosalela nga na kolongola maladi kati na bino bo soutenir évangile kaka na mois oyo tokoma fin du mois te kaka na mois oyo campagne d'évangélisation oyo salama toyokisa diable soni nzambe aza na bana ebele ba occultiste bazo soutenir bato na bango ba occultiste po basala ba évangile ya diable mais bana nzambe to soutenir pe évangile en nzambe mama moko a pied $100 sali ya stade ya municipal wa ba $5000 pour na 3 jours $300 plus $100 ya nini ya autorisation to soutenir bana na nzambe mutu moko a pied $900 soutenir na ba micro sombela nzambe bakiti sombela nzambe ata ba guidar ebeta milimo bato ebika nzambe otangelo bolamu na yo bolamu no ekolongola kufa bolamu no ekoboma bayini na yo bolamu no ekozongisa nyonso yo bungisa numéro na biso eza wana eza fichier eza pe na M-Pesa 081 43 30 475 plus 243 81 43 30 475 eza fichier wana benga bien aimé nzamba pambola bino bayinyo sobolandi témoignage oyo esika bozali bosimbi motema na bino nzamba lola nzambe na nguya bana na yo nyonso bakolanda témoignage oyo yo lobi na Moïse soki bokosalela nga na kolongola maladi kati na bino bana no nyonso bakozala touché bakotoucha me na nzela na témoignage oyo bakosoutenir campagne d'évangélisation oyo esalama kati na mwa oyo na katikati ya mwa oyo nzambe longola maladi nyonso kati na bango silisa bitumba nyonso kati na bango zongisa nyonso ya bango bayibaki zongisa nyonso ya bango babotolaki boma bayini na bango nyonso na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso makila na yo sécuriser bango nguya molimo mo santo no ekita kati na biso etambusa biso nguya molimo mo santo no ekitaka na moto ekita na moto esika nyonso bamelaki bavi na biso bayoka moto basanza biso na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso amen na pesi mbote na bandeko nyonso bakolanda biso ya la bonne nouvelle ya fepa konza malam ba Kristo nyonso bandimaka Yesu Kristo na bapakano na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo soki azongi te tokutani na 23e épisode bye voilà. Bye bye, que Dieu bénisse, retrouvons-nous bien et bien dans le 23e épisode. Bye.